TV eza biso esano kayinda motongo banyingi mande eye lisusu liboso na bino mpona komemela bino basango oyo kobengelaka biso oyo kotunaka mituna mpona kofungola kolamusa bandeko na biso bayindo oyo ntango nyonso baza na pongi bamisusu omona lamui bazotambola kaka na pongi me tozala mpona koningisa bino oyo kofungola miso oyo bandeni na kotambola nde bongo lelo ezali le 17 janvier oyo ebanani na calendrier ya bapaya toza kocelebre de bato oyo ya biso tozobenga basante toza bongo na mbotama ya Mbutamachwa oyo boyebi azali moko ya bayindo babotami na mboka Congo Brazzaville na bongo moko ya biso oyo azongisaki molimo epai ya tata mokili Mbuta Lumumba oyo mpenza atelemaki na maboko makasi mpona kobungela bayindo nde mokolo bango bazongaki na mboka esika ya tata mokili mpona kokende toujours korevandike nde bongo na kati na religion africaine toza kozwa bango lokola bamodele to bandakisa nde bongo toza komona bango lokola basantu mpo bandimaki kotangisa makila to kondima kokende na mboka molimo me batrei lokoso moyindo te mpo balingaki moto moyindo akokoza na valeur na miso ya bato nyonso nde bongo bandimaki kokufa ndenge tolobaka po ete lelo tokoka korekonete ke bazali vraiment moko baza parmi bato oyo baza na grand esprit nde bongo batelemelaki lokoso moyindo kasi biso toza na mpona kopresente émission me toza bongo mesano na tata Ngunza oyo mbala na mbala botindelaka biso bakestion mpona biso kotala nde tokosola na bango mpo bakoka korepondre nde bongo tozokende koyambo ya biso moko mesano tata Ngunza mpo akoka kolimbolela biso bato mibalana bazalaki banani boyei malamu tata Ngunza matondo mopanzi sango banyembo mande mwana ya banyembo bayembi mpe na balandi na biso na kati ya Ngunza TV mpe bongo na banzela lisusu bakotalela émission hier nde bongo tozongisi matondo na tataki ya likolo na se na kokanisa biso bayindo kotindela biso na zamba na biso bankoyi baleopard oyo bazalaki babateli zamba kasi bachasser badongolo miso balukaki ete bakitisa banyama makasi na kati ya zamba bayindo kasi banyama mosusu batikali mpe bazokoba etumba mpe bayengi na bayindo banso bakolanda biso mpe bongo bayebanso baza bongo kosala mosala moko na biso bangunza mpe bongo bapanafricaniste partout dans le monde topesi bino bayengekini na nkombo ya mvuluzi Fumu Kimbangu matondo tata Ngunza na banzi bolandi ndenge balobeli bino mpona bankoyi nde babatelaka zamba mpo soki okoti miso ya liboso ozotala banyama makasi bazalaka kopupola bango mpo kokozwa siko banyama baza faible nde bongo bakanisaki babongi bankoyi kasi bana na bango bazalaki bangunza batelemi bayei toujours mpona koprotege zamba nde bongo tozokende molai te tata Ngunza matondo mingi na boyei na bino eza mwa bakestion bapozaki biso me tozobandana na Mbutamachwa oyo ezali mbotama na bango me toza komona baza komatisa nkombo na bango makasi tomoni eza meme na religion mobimba bamachuaniste oyo vraiment babelelaka nkombo ya machwa po ete bakokozwa bokasi biso mpe na kati na religion africaine toza kozwa bango lokola ndakisa lokola basando parceke batelemelaki mondele po ete loposo moyindo akokozwa vraiment bonsomi akokozwa na valeur na miso ya mokili nde bongo eske bokoki koexplike biso Mbutamachwa vraiment azali nani kati na religion africaine matondo mingi mopanzi sango Mbutamachwa babengaki mingi André Machwa ayebani bongo na nkombo ya bapaya to baprenom oyo loposo pembe aimpozaki bakoko babiso kasi bongo tokobenga ye Mbutamachwa na Congo mfwa oyo bongo bapesa kutu ndele moko Brazzaville donc oyo azo mérité te kozwa nkombo na mabele ya bayindo parce que moyindo moko tazwa nkombo na mabele na bango donc Fwaville to mboka mfwa bato oyo bango batelemaka donc bamonaki moko to bongo mbotama na bango le 17 janvier 1889
ezobala na bona manaka bapaya ndenge toti kosembola pe tozotambola na banaka bapaya ye bongo abimi bongo na mama na bango to nengwa na bango komboni mpe ezalaka nkusu papa bongo komboni ngoma na mboka mfwa ndenge toti kosembola nde bongo bango bazalaki bana batangi kelasi lokola bana nyonso batangaka kelasi nde bongo bazwaki mokano ya kokota neti na mapinga mpo bazalaki bokasi na nzoto bakotaki neti na mapinga na age ba 25 ans azalaki mpenza elenge nde bongo bazalaki basoldat oyo na 22e bataillon babondi bitumba mingi première guerre donc 14 à 18 bakendaki bongo kobunda oyo bango bazali na conflit te baétat africain eyebaki conflit ya bamikili ya bapaya te donc l'ère Hitler auti koenvahir France donc bazalaki na makoki te makasi te basali recours na baarmée to na bakolonie na bango oyo bayindo bakende kodéfendre bango donc bazalaki na confiance na baélite militaire na biso na bamapinga na biso parce que mpo bazwa oyo kende intervenir donc baneliki na yo ke kopesa fruit to réponse moko positive likete eza bongo nde bongo ye kosala ete Mutamachuwa babunda baguerre mingi balibération baguerre ya Maroc ya Algérie tuka baintervenaki mingi et Loposo Pembe ajouaki malongi te comme azalaka batie bavaya combattant africain na premier rang parce que batini lokola babouclier na bango mais en grande surprise bakendaki tito repousser balma nde baye bongo kolibérer France mpe bazwi bongo victoire nde na pembe na victoire na bango déjà nde baye kosala stratégie bazongisaki basoldat africain teti na masuka na mwakati batie basoldat français liboso nzoka nyonso ezaka mayele ya badongolo biso et mpe bongo France libéré lelo nde bongo tozalaka na droit donc droit colonial yamoni bayini mosusu oyo baza éveillé bayaki bana badroit badete colonial eza mingi donc eza ya biso bafuta bakoko te motoki na bango te ye kosala ete bongo Mutamachuwa amoni yango anormal mpe bongo après baguerre wana baye kosala revendication bamoni ke ye moko baza mongongo mokie bakendaki kokoma kalaka mpe bongo na mboka France wana na Paris créé groupe moko amical les ressortissants ya pays équatorial française donc oyo nyonso bango ba zone français nyonso wana oyo bafrançais bakolonizaki basali bloc yesko mutu na bango parce que amuleki nini union fait la force nde aye koressemble mpo barevendique mais bozongisi bopesi bapete na bamilitaire na bino ya Loposo mpe bafrançais bongo biso comme on était convenu, il fallait que nous la récompenser. Mais la récompenser, ne bongo a bandi kosa la revendication na 1924 ti na 26. En tout cas, ils ont pris en plein na kalamoni ke mutola mutomboki. Bakangi bazongsie mboka na ye. Na Afrique, kino na Tchad, na obangi asali prison ti aye na Congo pour asali lisusu asali prison mais azongi lisusu habité fona banga susu na zonga kaka na sa susu bloc bongo ko telemisa lisusu bayimboka ndi bongo eye kosala nini ye kosala ete Mutamachuwa aye kozonga par bateau sikoyo par Matadi azongi susu na nzela Congo belge donc RDC actuel, à zone sous na France, a bandé sous conscientiser bandé connu pour bakindi ko revendiquer mais ça qui bon passe parce que un tribunal yo kende ya Loposo Pembe yemoko criminel yemoko musambis donc voilà ndenge to longa tilelo izo sala mabongo donc africain bazo comprendre que Loposo Pembe mutaza obstacle ya évolution épanouissement ya l'homme noir en général donc Afrique les beaux qui sont ba grande instance na bango na ba o bango bâti en place wana na ba institution nyonso ya bango donc bois déjà na moins bois na échec d'avance donc il a fallu africain apprendre voie ni mususu moni poye azwa victoire pazala maître kuna et ça qui Mutamachuwa bakangi susu de nouveau donc deuxième bakangi ba non ambalo vraiment totika wote ba ya kozongo susu na kuna fois ville de bongo na Pente Noire aye koya bongo na baza et ko sala ete akoti kasho bani ko beta ye donc akufi ya ko beta donc cross a mingi ka osanza makila
tika biso un certain le 13 janvier 1942 baetika nzoto na bango ya mosuni mais alukaki no juste aluki kaka ete égalité ezala veut dire moto moindo na ba capacité nzambe apprécier et l'homme a reconnu que moto moto pas la même égalité la même connaissance même pouvoir même force. Donc race ya C ezate race ya supériorité pe ezate mais bango toujours balingi moto moto azalaka na bas de l'échelle azakara à génie. Il y a égalité raciale, égalité des droits, et abonder l'unité africaine. Moi, il y a 5 Afrique. Donc, il faut que facilité. Et à 5 pour mon corps, pour tout comme mon corps, pour mon corps, yokana, nebo kasi, pour te réclamer qui est bon dans l'abisso. Kasi, pour se permettre et à isoler, et à outil, disons, abomier, à zanisi. Ye ba droit na ye e mtumguta machua atiki biso yamba ya ngonga na kibolenge nyonso mta machua atiki biso nde bango wana eza bongo pasi komona ekambe mobali nkoyi na biso ya zamba ba oti bongo kotika bango kasi et bel et bien ba soldat français ba gendarme français ba to ba bomaki ata mo mo TCP ya sala procès pour ba poursuivre massacre to oboma oba bomaki moto atina kati ya baindo nde bongo pasi ya mwana kasi omona ete za plan mobimba lo sopemba joie to asuna un sénégalais et cela parce que bazwaka ba militaire africain na généralité na bango pour bakende ko défendre ba mboka na bango oyo Hitler allemand alingaki a conquérir en Europe et ba benyango guerre mondiale o biso na to zaki na conflit contre Hitler contre Allemagne contre bango de poso pembe guerre bango na bango mais tellement tu da babiloko banyama na bango ba combat na bango donc to bundi guerre o tebeli mutu na makolote pour mesate ne comme to tia image na yaza tirailleur sénégalais yepé de même akenda ki bongo pour réclamer ba droit comme c'était convenu avant ba kende pour libérer France bongo bango pe ba les bazongi na Sénégal pembeni ya Dakar mbokango tia roine nde bongo eye kosala ete akei bongo na des fois ba français ko réclamer non il faut bo récompenser biso ndenge tokende ko bombe na ki risque ya kosala itumba poto libérer mboko na bino alors balobi eza hors de question et na balingani plus de 35 personnes. Un chercheur africain a bandit ko luka ba trace ça mais connaît l'histoire française ba comment on y parle ba teng sorte histoire ya na cours ya histoire donc ba bomba histoire wana nzoka lera zo ke ni réclamer na ba ninga na ye na Sénégal wana na Dakar wana veut dire ba massacre bango ba bomi bango à bout portant bango nyoso pour ba faire taire ba misusu ba africain misusu ba revendiquer le sous-souté est-il le ba africain ba comment na kobanga wapi oto kosenga na ndingisa na bino ba ndeko balandi batala image to documentaire oyo mona ndenge nini bazoloba ezoloba bongo tokozongela bango pour te parachever histoire ya muta Lumumba c'est bon mtune kozante na bino topesi bino maloba ya mbongo da na ndingisa na bino vraiment tozosenga na réalisateur na biso tatamesa soki azana a balancer biso image wana to kotala ndenge nini ba français bango moko baza kolobela concernant massacre wana Sénégal de bongo tozongela bino susu kati na émission na biso tokoba pona mbuta Lumumba. Il cite d'autres exemples, par exemple le massacre de Thiaroye. Alors qu'est-ce que c'est? Le massacre de Thiaroye concerne ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Après la libération de la France a refusé de payer leur solde à ces tirailleurs qui étaient venus combattre pour la France. Et donc, ils ont décidé de manifester pour exiger que la France respecte ses engagements. Comment a réagi la France? Elle les a tout simplement fusillés. Ils ont tous été fusillés pour que ça serve d'exemple aux autres tirailleurs. Voilà la gratitude. Des gens qui étaient venus d'Afrique pour libérer la France les tue parce qu'ils demandaient juste qu'on leur paye ce qu'on leur avait promis. Voilà le véritable visage de ce pays qu'on appelle la France et évidemment ces récits ne se trouvent pas
dans les livres d'histoire. Et donc, les sénateurs disent qu'il faut solder ce passé. Et pour cela, ils proposent que l'histoire soit réécrite, que l'histoire de l'Afrique soit réécrite, écrite conjointement par des historiens français et des historiens africains, afin que toutes les vérités soient dites et que la France et l'Afrique puissent repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ils disent ici par exemple, c'est pourquoi il convient de régler ces contentieux qui empoisonnent la relation et solder le passé par une mise en récit commune de cette histoire partagée. Voilà. Donc il propose un livre d'histoire franco-africain. François Mitterrand d'ailleurs lui-même avait évoqué une telle chose en 1957. C'est pourquoi je crois que la France, notre pays, malgré d'admirables réalisations, n'a pas su à temps, dans ses institutions et dans sa politique, prévoir et s'adapter. C'est pourquoi je pense que, après Genève, Dien Bien Phu, après Carthage, je crois que pour l'Algérie et l'Afrique noire, un sérieux examen de conscience se pose aux Français. Oui. Alors, je précise, est-il besoin de le dire, qu'il n'y a aucune sincérité dans cette proposition. Je rappelle que ce document sénatorial, c'est 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. Donc, on est purement ici dans de la stratégie. Évidemment, ils disent qu'il faut ouvrir les archives sur tous ces massacres qui ont été commis afin d'apaiser les mémoires. Mais je rappelle quand même une chose. Les crimes que les Occidentaux ont commis à l'égard des Africains, ça concerne des centaines de millions de morts entre l'esclavage et la colonisation. Pour cela, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est impossible. Ces Africains qui ont été tués, c'était des innocents. Quand on parle d'eux, c'est une mention dans l'histoire. En telle année, il y a eu un massacre à tel endroit, mais ces gens, c'était des hommes, des femmes, des enfants, qui avaient un nom, qui avaient un vécu, qui avaient des rêves, qui avaient une âme. Et sous l'esclavage, le crime qu'ils ont commis, c'est d'être noirs. Et sous la colonisation, le crime qu'ils ont commis, c'était de vivre sur un continent dont les Occidentaux enviaient les richesses. Et ces gens n'ont jamais obtenu justice, donc il ne peut pas y avoir de pardon. Ceux qui disent qu'il faut tourner la page du passé, ce sont justement ceux qui sont du côté des bourreaux et qui ont besoin toujours d'exploiter les richesses de ce continent. Et comme ce passé constitue un obstacle pour eux, eh bien ils disent bien il faut oublier, c'est du passé, il faut tourner la page. Mais en réalité, c'est impossible. C'est impossible. Ces gens n'ont pas obtenu justice, donc on ne peut pas pardonner, on ne peut pas tourner la page. Il y a juste l'attente du jugement. Pardonner, ça serait trahir ces âmes sacrifiées. Et l'Africain, avec un A majuscule, ne commettra pas cette infamie. Matondo, vraiment, tatangunza, boza makasi na recherche, vraiment epesi biso esengo makasi, parce que mingi bino bolobaka eutaka na bino te kasi ezouta na bango moko, nasi ba téléspectateurs bolandi pe tokotia commentaire mingi te, parce que même François Mitterrand aza kolobela ngo bokomona ntango wana azali na libandi te, azali nanu jeune. Donc nde wana vraiment eza esengo makasi mpona kolakisa biso ete vraiment boza kati na recherche ya makasi mpona kolakisa bayindo esika nini tozali mpe esika nini toza kokende. Kasi mpona kozonga na émission na biso concernant Mbuta Lumumba. Mbuta Lumumba vraiment azali moto oyo histoire na ye na biso baafricain tobeta yango mingi te. Kasi toza kolobela bamindele loposo pembe ndenge tolobaka ntango iso, mais tomoni loposo pembe asali effort, asali filme, bato bamoni Lumumba solo, bato babimisi susu grand eza bango bamindele parce que balakisi biso na filme, epuis na filme bazolakisa biso ete soki Lumumba akufaki mpe azongelaki mwasi, bazokende bakangi mwasi na ye mawa esali azongi bakangi babomi ye. Bon, nayebi te sikoyo bino okondane mundele na ndenge nini parce que ye abimisi vérité na ntango toye moto abomaki ye, bino sikoyo bozo mabe nini bino bozo reproche na mundele.
Matondo ya monanu to bayeba moto Lumumba azalaki bongo moyindo congolais batu bongo telemaki déjà na âge ya moke telemaki mpona korevendike kipwanza se kipwanza na bandi histoire na ye eyebani mpenza na bato banson kasi moto Lumumba ezalaki elembo butambotama na bango mpasi na âge ya 8 ans déjà atuna motuna na pleine église pasango basa la messe ya tatombo mutuna insister tombo loboko atuna dia mutuna ndenge ni bien bote ya bolingo me boza ko massacre ko beta ko tokote ba papa na biso ba boti na biso parce que bolingo bote ya biso ezali wapi donc ba mona ki déjà moi mi déjà aza evie makasi ti ba longola ye ba pedi akena kotanga ni ba longola l'école catholique. Moni donc ake kotanga na école protestant mais baba tout fait bazaka ndenge moko donc azaki déjà ayaki déjà netumba oyo donc koki koza netumba oyo soki obotama na moto tindami na mote poza na molimo wana donc azaki amuta koloba tala mwana 8 ans na kitu mane kapika ça azana ba plein na état colonial wana ezaki presque religion d'état mais atuni mutuna moni donc tout le monde va y kosala été revendication ba banso ba ebi histoire moto Lumumba akebo na cap mona Kwame Nkrumah eloko ezongi na mutu bayebisi ye indépendant eza bongo cadeau te bapesa ka moto faut kobundela ezongi na meeting asali popularité wana bayaki koyoka ye tuka il faut indépendance kaka kipwanza il faut bongo bakende moni donc amoni ke trop c'est trop donc tukokaki te kofanda na mutu mabe ata jour moko okofanda ete donc et cela qui était kizaki communiste qui azolinga donc bango donc bazui solo bongoli yango ko été communiste aza mutu oyo eloko na yo eza pa bato nyonso na ba intimité mwasi na yo akoma basi mwasi ya bato nyonso te maki la langue française pe zaki koko suna bitedi wana bato bapesa Lumumba tort ya pamba nzoka na sens ya ba valeur ne bosi tous à la sens na social sont partagé moko pona banso mais na sens qui moi c'était ba intimité mais ba comprendre ma église catholique à la base il y a la campagne ya déstabilisation ya Mbuta Lumumba nembo mo ya ki kosala ete ba piège qui déjà Mbuta Lumumba amoni ete Mbuta kasa za ko cajoler bango kondima bango ete na discours wana ya l'indépendance et kosala penza ke discours wana et kopesa pasi mingi na baimboka heureusement premier ministre zelaki wana bazaki na bolingwa yena mutakasa président Kasavubu parce que là bakendaki bongo na table ronde boy ko dire ko tenir réunion wana il faut le moment na kashi bokanga ki botikai bolibi bakizaki kayi bakibonga pola mboka ya Brasilia masanga tout ça ba fausseté kaka pour kaka ba ridiculiser mais bufuluka parce que azaki na bosembo ya tata mokele sali ke akebongo na Belgique to réclamer bongo indépendance na baninga na ye ba na bomoko et ba ko na mboka ba luki conflit entre bango et Mobutu secrétaire na ye moni donc les basali discours wana et roi baneko disons roi apesa ba valeur komisi bo continue bango apesa biso indépendance na bon vouloir nzoka lufonu te yango baso le 4 janvier bakoko ba revendikaki Congo ya Kimbangu bato bakufaki makila etangaki nde Lumumba alinga siko a représenter histoire parce que ça histoire kotika na bana biso nde mutakasa luki nde tiko cajoler ko bondela le posopen pourtant roi zalaki présent donc Lumumba les raisons maloba imprévu na discours mais à s'improviser donc molimo bokasi nkoi à s'imposer tant que premier ministre ya Congo ya république aye ko imposer discours na yezalaki vraiment ko remettre pendule à l'heure à l'obéité non ba pesa biso indépendance na fulona ba moté to conquérir yango na kila bana mboka etangaki vous zali pona bango tipo na biso ba maqueter ba violer ba kati maboko nini malaba donc veut dire bato ba beta maboko na sali wana impossible et roi présent humiliation inete donc bah l'égalité parce que par exemple quoi on a pas ça donc à lobby vêté en face des rois et comme il y a l'abomination
Ndimta Lumumba a pondu déjà qu'il faut à Koufa. Et il va salir bon 11 jours après ces sessions catamikaises na Tchombe et que ça a été vraiment million de parachevé. Parce que téléspectateurs bazozi la penza kotala malgré la histoire na toye mais eloko nini bino boko reprocher ma parce que bango susu ba yo ça l'histoire na ba discours wana ba loba ki soyo bango susu ba yo ça la film ba yo la tsazo ka akufa ki pona mwasi sikoyo bango ba sali film wana siko bino bomoni makambo na parce que bango ne ba sali ba beti susu histoire wana andandenga imilia ki ro toyebi mais sikoyo yebo yebisa biso so no poso mabe poso pembe azana mabe nini oyo asalaki pona Lumumba matondo yango ya mutuna na bino tutala élément oyo ya ndeko na biso panafricaniste mbana kani je pense à ça il faudrait to camerounais ndekwana oyo azana lecture différent qui ba ko ba mona kat parce que comme le bibo nga andimaka ete mutala Lumumba azongela mwasi moni donc amona kazwa kepena juste mesure mais ba liambo mutala Lumumba ba yaka mbongo na Guinée moni donc na ba presque ba tiam te Lumumba ba reconnaître na ba statut Belgique au tiko sala statut na ye kala mingi te et Angola ba tia ba mo bimba Patrice Lumumba moni donc Belgique ba sali déjà Égypte pe sali Lumumba donc ingeta donc moni ke vedi ba reconnaître ye mondialement pe parlement actuel aux États-Unis ba bunda pour la Lumumba ndenge bateko ko bomayi donc ya ko mona ete tout ça pour déplorer et l'okwana ilakana ndeko moko gendarme moko française ye aboma mutala Lumumba na minune azala nango comme on a ye Gérard Sot ye vedi ala qui la face du monde mina mutala Lumumba mais ce pays elandela été etikaye donc des points de mesure donc tout la même image ya ndeko oyo aza ko yeba ki un grand Lumumba zala mais toujours méconnu, trahi, n'a pas de déconner. Parce que bon, il y a une unité, on a tout le monde pas de valeur. Tina a remassé les réformes, habité, il faut qu'il y ait kaka. Et l'autre lobaka, celui l'autre lobby, tout comme la frontière. Européens, mondial, n'angam na mboka nae, africain, tozomi na mboka na biso, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Yeba mo lelo et le poso pemba kota na fight parce qu'Afrique, il a les tout pour tout, il se suffit en lui-même l'Afrique. Nous avons des cerveaux dans le monde éparpillé. Oh, bon, ça, force, il y a technologie. L'université actuelle, l'Afrique, majorité. Même les États-Unis, même dans l'Europe, partout le monde. Donc, tout le monde a lecture, c'est plané, parce que dans la lecture, tout ça pour la mine, tout l'année, image, dans l'image, dans l'image, dans l'image. Matondo na bandi tatame sangozoka, biso so bobo balancer biso élément. Vraiment la société et on fait ce qu'on veut. Ils appellent ça aujourd'hui géopolitique du chaos. Exactement. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que par exemple, prenons le cas de Mobutu. Mobutu a été présenté comme le personnage absolument négatif de l'histoire de l'Afrique. On a dit que le juif va mourir, les problèmes de la RDC seront réglés. Moi j'aime rappeler ça. Ça fait plus de 20 ans que Mobutu est parti. Plus de 20 ans. Alors nous parlons, il y a beaucoup d'Aérois qui commencent à regretter Mobutu. Si vous faites un sondage en RDC, vous avez plein de nostalgie de Mobutu. Ils continuent à dire que leur pays s'appelle Zaïre. Parce que Zaïre, ça leur rappelle le temps, disait-il, glorieux de leur pays, sous Mobutu. Or, on nous a présenté Mobutu comme étant le mal absolu, que dès qu'il va partir, le problème est réglé. Or, la décapitation de Mobutu a permis aux Américains, avec leurs pions rwandais et ougandais, de déstabiliser la RDC, qui jusqu'à aujourd'hui ne s'en sort pas. Et on voit comment ça se renouvelle avec la déstabilisation de l'accord Tshisekedi-Kabila. M. Tshisekedi accepte de jouer le fanfaron, mais ça surprend qui? Et de repositionner les États-Unis dans la région des Grands Lacs. Tshisekedi, ça surprend personne. Son père était comme ça. Nous, on n'a jamais voulu dire que tel père, tel fils. Mais nous constatons qu'avec M. Tshisekedi, on peut dire tel père, tel fils. Son père avait dit carrément qu'il a dit aux Blancs qu'ils ont arrêté Lumumba, qu'on vous envoie le crapaud. On vous envoie. Il a appelé Lumumba. Crapaud. Le grand Lumumba. Tshisekedi père l'a appelé crapaud. Pour vous dire à quel niveau, déjà à l'époque, Tshisekedi père haïssait Lumumba. Pourquoi il le haïssait? Parce que Lumumba incarnait la libération du pays. Or, cette libération devait se faire au détriment des intérêts de M. Tshisekedi et ses parents. Donc, il haïssait. Ça veut dire que si on attrape le gars, il faut le manger cru, comme le blanc ont fait en découpant son corps à l'acide. Donc,
Monsieur Ngo, ce sont des faits que nous démontrons là. Il faut faire attention. Les gens pensent qu'on dit que oui, dictateur, on ne sait même pas d'où il sort. Mais qui... Matondo mingi, matondo tatangunza, tomone penza, asemboli maebino, bozana mwana mutema, naebike boboloba, mais apesi lecture moko penza te, nandenge biso tozolobela ke azongela mwasi. Mais na asiri bozana likamba boloba concernant image. Matondo image libi mais mutuni na libi bon je pense que mutuni boza mayambuta matwa na mutalimumba bitubandi na utuni biso mutuni na mutalimumba te ke mundele aza malamu ye mutu asali film na matondo po ba ke mundele aza malamu ezala ndenge ni donc asali loko ezala kola miss ne bali azwe bateke mutu asali mutambo bedi pambu ebomi ndogo donc awaki pambu ndogo yana kati yoso ko yebite ulandika pambu isili mutazuyo uliamiko donc pambu nde filme et contenir filme wana nde ya mwana ndogo na yi ezani tala na filme na sali bien filme mais aye ko faire comprendre devant le face du monde que héros na biso veut dire tumba na ezaki réduit anéa veki na mwasi azongela mwasi nzoka batuna mama Rose wana na chaîne moko ya Congo ezaka na antenne A mais c'est archi faux film mais akoloba nini parce que film est diffusé partout le monde pour le baron ndengeni c'est archi faux moi c'est ça viva aloba ya moi babi kuta bazala kina bango mais yeko tindi bango ba kat qui ça parce que il croyait déjà qu'il va militer parce qu'il va royoka il va dire c'est mumba tokende et il nebo kinazi là parce que bato ezeka moko boato binebo kindi na vague ngana ngai na bozela oyo kwa mibale parce que ba royoka nga babitala ba tokatsa aboya moni siko ba veut ba faire comprendre l'humanité mo mbaki azongela mwasi non ba kina mwasi azongela mo tout mo ça kendeke ndi avant ele ya ba militaire ya corrompu et alingi aloba parce que azaki na pouvoir parole et ba mususu veut dire kaboli ba kati musu pour musu contre habiter ba soba ça ni ba bomana et alingi mi pesi moni parce que na force spirituelle et ni maquillé et ti akoma bongo et ko sala ete susu fausseté wana deuxième fausseté c'est la vanille ba faire comprendre biso monsieur Gérard Sot gendarme belge wana oya boma ntelimumba que boma qui bakundi parce que ça qui vers 21h15 donc vers le soir boma qui na Katanga et ça qui batena nzete babeti masasi na ba ndeko na ye mbuta polo na mbuta okito et ça était mbuta ba ki ba fidèle ba kini tina suka bien que mbuta mobutu a ça qui trahison mais il a su reconnaître qu'il était ange de l'éternel azabongo héros na biso héros national parce que zaki penza ko monana mwana 22 ans azwa mpifuana eza pasteur sur bambula ba âge de comme na mo donc dans le mumba film ana fait comprendre biso réalité qui et bazwa corps na ye bakundi ba d'intérêt lisusu ba monika mointe ba quartier ba tena sidi ba tombaye sans tombeau ce cas c'est archi faux ba comprendre raté le poso pembe oyo bayaka Afrique la plupart des cas bazaba initié bazaba mettre ba loge na ba parce que bayaka bazona na territoire moko ba kina bonzambe na ba bayaka ba tupamba te et officier wana gendarme wana boma grand esprit azaki pamba te aina niveau de spiritualité et nous autres va faire comprendre les tirs différents. Ce n'est pas ça. Nous autres na bakenda na yango. Mais pour revendiquer ni on la mino mutuka kokena ngoko otika belemas essentiel nous autres mutu. Et ba bi impact. Ya nous autres ya mowe o aza musanto aza sacré. Parce qu'il y a un esprit supérieur nous autres ni comme sacré. Et ya mo le sali politique bon makasi. Donc, il faut réclamer un moment et namini, nanzoto, il faut ezonga. Banti mutune tikalimoko, c'est qui ça bon. Que mutune zalika ka ndenge tolobe no concernant mutamachwa, tout le monde ba machwaniste na ebite letini bozo sala na likamba machwaniste. Parce qu'il y a zaine mapimba. Parce qu'on a quatre na religion africaine, bozo zo na valeur.
ingeta ndenge toti koloba ba grand esprit nyonso to basaka œuvre générale babundiaka bato et bakomaka balongo et bakomi basantu nde bongo Mutamachua akomaki bongo par ba divinité africaine akomaki divin akomaki longo nde bongo akoya koinspire tomani kobenga ye azwa bo koinspire biso etumba na ye to lolenge ezali oye alukelaki biso bomoko unité po toklama pardon na biso nde bakomi kobelela ye mpe eza na lisanga mobima masanga oyo babenga bon bamachuaniste e bazobela Mutamachua donc eve wana ekomisaki ye mosantu akoyi bongo longo akoyi bongo divin na biso nde moni bongo masanga misalama na kombo ya Mutamachua. Tuka matondo mingi tatangunza na bopese biso ngongo ya komarke ba multiple charge boza nango boya lisusu kati na émission na biso vraiment soki baninga bakolinga komona biso na bandi boza na banimero soki tatangunza boye kopesa nimero na bango po mbala na mbala bazoleka na biso bon malamu mutuna mosusu ozala bino moko korépondre indirectement bien directement na fond. Matondo mwanangu tepesi susu matondo na bino na ngonga bopesi na mboka oyo ngongeza facilité biso tatangunza numéro na biso za bongo +1 donc code ya États-Unis bakisi préfixe ya mboka toza nango Portland Maine za bongo D07 7661 651 donc elobi 207 766 1651 obenga okozwa biso directement pe bongo ba chiffre ba branchir oya masoto tukobeta approfondi ezali ce que lingo bengi to bongo na secrétariat pe na administration baza pe na numéro pangisango akopi ko communiquer bino soki to bala na ba makanisi ingeta matondo tatangunza biso na kati na administration nde bongo na Tatangunza TV so bolingo benga bozwa secrétariat toza na numéro ya ndenge balobi +1 pour baisi 207 318 37 24 wana vraiment secrétariat va vous répondre bino et puis to kwa réussir ba mituna na bino pour to vous transmettre na Tatangunza au cas où vous monter secrétariat pour répondre bino nde bongo toza kopesa matondo mingi na balandi na biso to kotika émission na maboko ya Tatangunza avant clôturer ya matondo mingi na baindo balandi biso litendi nyonso yo muto zuli bakuya olanda biso ebaki ngonga ekoki ya bomoko oyo Mutamachua Lumumba balukaki poto affronter monde occidental na guerre de l'intelligence africaine il faut po batika koboma ba yoro na biso ezosenga biso armée alors armée ekuti na mo armement donc soki munduki ezate osala na minduki te bona armée te donc Afrique yana armée te futo kote na connaissance ya ba matière première ko sala bongo ba bombe ba armée na manière ya biso baindo pamba te bombe bombaki Nagasaki Hiroshima matière première wana uranium manitaki na Katanga na Congo Congo incapable osala ba bombe ba arme donc il faut que aux africains ezati ba cerveau pesali mais c'est ngabiso ce n'est pas un président mais c'est ngabiso président révolutionnaire ou na panafricanisme azana kiboyi no kata religion africain pas africain bima surtout dans armement te na ba bombe sophistiquée Pezo bansa bangote africain toza kaka toujours ba victime to ko plaider kaka à l'éternité toza batu bayenge na bangunza baso na panafricaniste baso to possibilité bongo tata mpeu na ningwa na bango mama na bango pe bongo na banzi mbuta mudiabala mubundi na biso yo bongo abakani biso tata ubwanga tata libota sedikali pe bongo na bino mo pangisango na ningwa tepesi ba yenge na baindo ya mokili mobimba matondo kimetata epai na bino tomani na édition ekolanda matondo